Papa Fumu Nangola ba c'est ba koniti amurada. Bon habité grand frère na banda lo ba fête amurada équiparate aux penali aux mari moi na likangu na yo ko bimane pe les jours là. Merci bandeko bazana biso na pesa mbote pa maman Nelka ye na biso et puis tozana ndeko ben alobi exactement papa le prince et puis maman Nelka alobi si je comprends eza fête ya badiabulu maman badiabulu donc maman abalali na mwana na ye alingi akipab esprit ya mobali na ye abali mwana na ye babalana le 14 février. Donc bolingo wana o bango basa le 14 février batiki yango ezalaka mbula na mbula génération na génération yango papa Fumu tamso yango yo yebaki de makambo po o fêtera le 14 te o yebi makambo monsieur le président nevi makambo kala oh